senga lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yo dombolanga yeso yeso dombolanga yeso yeso dombolanga yo Laisse moi fako, laisse moi fako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso, laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga ye. Laisse mukatanga lisa. Alléluia. Chiro. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga oyemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga onasambela boye. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo nasako yembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo nasako teya yende nzambe libela. Nalingi mobalo oyo nalingi mobalo oyo yeso aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te apesinga libala. Apamboli nga yeso yeso. Apamboli nga yeso yeso. Yesu apambolina Chilobo Yesu abokotina besiti Asa nzambe Nani kobeta mololo bisika ezali Eta mololo Wapta fils du prophète Bana royaume de Dieu Senga nzambe lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yo dombolanga yeso dombolanga yeso yeso. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te
Nzamba bosolo oyo bisabote Nzamba libela nalingi mobalo oyo nalingi mobalo oyo azanzambe ayoki mosenga na nga nzamba na masa ayoki sije na ngaye nzamba nazalaka lokater apesinga lepano natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga akamboninga yeso akamboninga yeso yeso bamboninga chilobo yeso bamboninga azanzabe nalikobetsa mololo mosika nazali beta mololo comme la fils du prophète dans le royaume de Dieu senga nzambano lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yeso kotikanga ite lokotanga yoyo lokolanga yeso lokolanga yeso yeso lokolanga yoyo laisse-moi faire laisse-moi soki nazoyemba obekisanga te oyebi te bisika nzamba nakotanga soki nakoma kosambela nasambelaka obekisanga te oyebi te bisika nzamba zwaka soki nakoma kobina obekisanga te oyebi te makambo ezakosaka nzambe nazobikela azanzamba bosolo oyo nasakoli nzambe nazoyembela azanzamba bosolo oyo nasakoli nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo ayoki mosenga na nga nzamba na masa ayoki sije na ngaye nzamba nazalaka lokater apesinga lepano natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga apamoninga yeso yeso apamoninga yeso yeso yesu apamoninga chilobo yesu akokotinga esitima azanzambe nalikobetsa mololo bisika ezali beta mololo comme ta fils du prophète dans le royaume de Dieu senga lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yeso kotika
watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa Alléluia chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso Yesu apambolinga chilobo Yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu senga nzambe alonda ye lokotanga yeso lokotanga yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso tombolanga yoyo lesa wafako lesa wafako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa Alléluia chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe nazalaka lokatere apesinga lopango
nadabolaka makolo nazalaka kobalaka apamolinga yeso yeso apamolinga yeso 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 apamolinga jilobo yeso robotina besiti azanzambe nalikobetya mololo bisika ezali beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu sekaseka lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus utikanga ite lokotanga yoyo tomolanga yeso yeso tomolanga yeso yeso tomolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako watitishila nsamu watitishila nsamu yeso 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 mukatanga yeso mukatanga yeso mukatanga Nessa mukatanga nessa Tiro Soki na soyemba Wopekisanga te Oyebite bisika za balokotanga Unayema kuye Soki na koma kosambela sambela Wopekisanga te Oyebite bisika za baswanga Unasambela kuye Soki na koma kopina kuna Wopekisanga te Oyebite makambo za basambela Unabina kuye Samba na sobina Azanzamba musolo Oyo na sakoye Yende zamba libela Samba na soyembela Azanzamba musolo Oyo na sakoye Yende zamba libela Lelele Nalingi mobaloyo Nalingi mobaloyo Ayoki mosenga nanga Zamba komasa ye Ayoki suje nanga ye Zamba nazalaka lopater apesinga lopango nadabolaka makolo nazalaka kobalete apesinga apambolinga yeso yeso apambolinga yeso 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 apambolinga jilobo yeso lokotina besiti azanzambe nalingo beta mololo bisika ezali beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ils ont bougé obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur on est ensemble.
Please, my baby. Bonsoir à tous.
mwasi azala mutu alukaka mais non lukati te olukaki okokosinga eza koyiba sozoluka moto oluka bien te salela nzoto mama ngana naposana sunga yo ngana omoni ngawa babenga nga kotakota nakendakenda kiozolonga nabeyaka bamalade makasi nazokufa te nzambe abangaka so azi molimo na nga naola desordre na lola nga na mutu te na mitonga na mutu nga moko yango na nga pesa information oza nango te oza na kabeme kuba na mutu soki mutu aleki pembe no nguluti oyo manuka mabende kartoso mbala liboso na moza mwasi apembe atuli otozitikakioci na loboko lokola mira ya loboko na invité bazowela toteka te atokoma 7% mipapa susi na ngeza na mpona sheyo afungola yo kasi dubai yango atawanewakolesa yo moko misaleli deja kive awa na kisasa na dubai ile bamule mososani mama na ngai bandekobaki dubai baleka motu nyonso ekipaka kardozo deja na mataki azaki mpona dubai agosani bamakopine tozawa nasosola ye napalola ye mwasi kola kolekusiengo yo osafuti mobatela te kolia ya difficulté ngosa régie naa na vie na nga moko aoluka mwasi te namoni yo te basi nyonso formosa baza basia malongo apane yo te okosepela mokolo masango ozomono vana yenga eza stimila yo kaka mobali omopesa ngo mari de nuit oyo mama na ngai nalobi boye yango eza stimila mpona basi na mibali ezosisa constipation mpona bato batula kotula eza constipation mwana mwasi celiba esukaka na 25 ans okomifika na 30 oza na mobali te considère toi veuve mama na ngai mwana mwasi sokosi 25 ans nanosi mobali te c'est considéré que oza veuve bazaki na chance ntango mosusu otanga okobaka matala nsima français soki mobali alingi olobi ye français alobi mwana mwasi asi akoli 35 ans libala te kasi mokolo entreprise oyo asepeli na yo foto na publiaka te natiaka elongi ya pamba yo oza mangeable partout par le corps kaka figure nde mopako osepela nango akoni boyekoma na ngai mwasi ozala na dekaleso string moko na normal olata moto mpona style to kozala mondete mama nyonso okende na stratégie loba moto moko omeli vin na ye osepeli nango yango lingo posana siko pembeni na ye oliseka papa na ngai babi na ngai nde mokolo banoyenga vino oyo ezosisa constipation ezopesa expliquez bien, on a compris. Expliquez bien. Biso la papa. Bon, bon maman. Biso la maman. Ngai maman. Ngai maman. Biso la maman. Bon, pikiriki. Baba ye ezo pesa na maye na kiasi. Mama nga, bozo kuta na nani. Merci. Quand ozo denda fala démarche chacun. Ye wana zuya. Il m'a bien cité chaud. Voilà était le mignon. Zambe na ngai ni papa sozo te mama difficulté bonsoir boss bonne nana tiki na kabilo kasi ben Jérémie kinga pardon ngeke mona tellement moto moto voilà moto mama tete mabuli presque mama ma fille a sorti un plaisir il était dans sorte na plaisir tournez wow yama ni prendre moi il y a 3 chambres de salon plus salle de bain kabuli moto mama mama nge bima connaître ma paya ni prendre moi aussi connaître mon bien caro au moins papa ma sepelle de ma passe merci papa yango adage moko des ma wepi das ma weta mubi vanda pilote mo pasangale bebe de dazola ta mo bilaya ni mama be bafuga manu masale mbonu be bafuga manu masale mbonu
Et là, on a supporté mon parking dans Ngaï. Pour la Lomboire. Ah, Barochana na YouTube. Jérémy, Ngaï a déjà montré la YouTube. Montré la YouTube. Maman, il est pressé de mettre ma tasse à numéro pressé. Ni le bon. Non, moi, si je suis encore pressé, il y a comment vous allez ça. Moi, si je suis pressé d'abord à petit. Fallait une balance. Ça l'a pensé, on est pour moi. Et là, vous n'avez pas pressé. Maman, vous avez un peu de na famille. Mais ce que je dis, moi, si moi j'ai dit top, il t'a d'abord son tomate, il faut y fier bon son malemba. Mais constater que non, vous avez mis ça l'année, avec pour arrêter la stop, à Tango l'année, vous avez ça dans mon projet. Donc, l'objet n'a pas de carrière, vous devez taper la famille. Vous pouvez la plus ma bibliothèque pour la non, awa, vous pouvez déjà à féliciter comme ça, bon ça la nani. Yo dans la maternité. Vers dans la maternité. Le boulayo Ningwa. Après nous tournons Zanza. Ningwa na maternité. Nous tournons Zanza. Na maternité comme Ningwa Zanza. Ah, wetu walingo na sasa mko taanza Zanza bobi ishaka la Zanza ni Zanza ayanga na siko kaya basi la sita na kwa wala ya kama nanja Formosa chambre mentite et puis la conseil pour les personnes banana c'est pour la moisi na telle na Formosa parce que Formosa pas moisi peut faire moi ça le dit le lola aussi dans la pétana pour la chambre la Formosa na mali wana ka ya moi c'est dans la moisi papa moi on va se nous aussi na hôtel na partout na et na pesa ba bibi bana tongo o ya ndenge ni bibi na oto kotambola apo yo luka fufu c'est pas normal eh kama ukiwa na bano leso ko so do so ne zo ba na moto eh na o sele ni no so aye so na pesa ko so le na bota yi ça se fait oh toi souffle, après on a soufflé. Il faut qu'on a besoin de souffler. Pour ça, il y a entraînement comme Nanan. Et puis quand tu vas éviter l'entraînement, Rani Choli, ailleurs on a montré, ailleurs tu as l'entraînement. D'accord, le moment où tu as l'entraînement, le temps faut faire au lit. Exact. Maintenant, c'est pas un problème. Maintenant, Nzanza
Comme ça, peut-être l'artiste va avoir mais on est sur la poste peut-être quand on photo l'artiste, moi, à la photo et ça va bien. Alors, autorise, musique! Son! L'homme, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout.
oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate nazana besoin na bino boya po bobika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te nanu esala te bango nyonso tu babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya ozana na kumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musu kolia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Ekoko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga Ekoko Yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoga kananga ite na lito na ngabu gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Na zoka na kangika lito. Yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika pour fait my god nazozela bino nyonso tout dans moto puissante chez Docteur Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé,
tout le monde a sous bafazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko, c'est pour ça que lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui combien de besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. Nabiso. Si maniango. Exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça kiwana. Et puis quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicine bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouille de l'Omaïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate, on se trouve dans mon big. Yango jibe service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo et ça qui 40 jours mais au comment la contenir et ça dit 6 mois. Papa Sidi, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place il y a série, il y a côté bilo. Et ça il pas y a José Baïla. Cyber service. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale
salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner samba lola ye. Ngapena tatola bon sambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga samba ka basa ye. Yoka shije na nga ye samba lola ye. Na ye na bapasi na nga libosabo nzambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo nzambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu bundela nga Yesu bundela nga Yesu Yesu bundela nga Yesu Yesu bundela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga sanga longa. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga sanga longa. Lokota nga Yesu Yesu lokota nga Yesu Yesu lokota nga Jésus kotika nga ite lokota nga yoyo tombola nga Yesu tombola nga Yesu Yesu Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazo yemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Pona yemba boye Soki nakoma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba zwanga Pona sambela boye Soki nakoma kobina bina Opekisanga te Oyebi te makambo nzamba salelanga Pona bina boye Nzambe nazobinela Aza nzamba bosolo Oyo naza koyembela Yende nzamba libela Nzambe nazoyembela Aza nzamba bosolo Oyo naza koteya Yende nzamba libela Lelelelelele Nalingi mobalo oyo Nalingi mobalo oyo Yesu Aza nzambe Ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye Ayoki sije na nga ye nzamba ndonda ye Nazalaka lokater apesinga lopango Natambolaka makolo Lelo nakomi na motuka nga yoyoyo Nazalaka kobala te Lelo apesinga libala Apambolinga Yesu Yesu Apambolinga Yesu Yesu
pambolinga chilobo yesu alokotinga pesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana loba kelekele chini sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.